Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonjour. Bon week-end, bonjour, bonsoir. Et que dépendre quand na air beaucoup yamba vidéo na biso na banda kuna bino na ba poste téléviseur na bino. Voilà, kota aimer partager ceux qui zamba la liboso s'abonner et que ça la biso bien makasi. Voilà. Ezanga wa bino BBC Mpoi TV la grande famille. Touye. Je crois bon moni titre na biso, bon moni pe photo ya miniature na biso tomoni wana Mama Loketo, tomoni Davina, tomoni Luna, Miezi la parisienne, yé pas mi benga la millionnaire, yé pas mi benga la millionnaire, et lo moi bongo. Tomoni pe Linda Cote, tomoni pe Gatsby. Mama BBC yo pe nini li susu bande côté. Vous savez, ngana yaka na ngai. Tant nayaka na lobaka. Archive etikalaka. Et tant archive etikalaka, maman moko boy, maman BBC lobaki yango. Moi quelque part na zappé conseiller ya ba kuitie, mais ba ça la conduire la sourde oreille, mais comme la bango, ba ça la ngoka la sourde oreille moko boy, mais après lobaka. Lelo komi ke non ba komi ko pekisa batu bacha Mama Loketo bande ko na ebisana no bino parce que na mona ndeko moko boya komelanga na commentaire ala bien Mama BBC yo lobi o finga te bongo tango benga asila Mama Loketo eza ko finga non bandeko vous savez nga Mama BBC ne bo moninga boy na contrôle kani na obimisa na monanga na oki au grand jamais nga Mama BBC na oki o finga jamais. Mama Loketo eza insulte te. Mama Loketo eza juste surnom par rapport ya koloba nini ya koloba keno abina kanae. Abini la kabatuka kana Loketo. Ye moko loba ye mutu. Donc comme on a zwango lorsque aloba ye moko keno na ko balolela bango Loketo pendant 33 tours. Tomoni toye baka tomona kanenge abina kabinaka. To surnommer Mama Loketo eza insulte. Nako benga e Mama Loketo parce que abina kabinaka biso nyonso toza sans ignorer que non si la nenga zana abina kabinaka na Loketo na ya abina ka Loketo wana malgré za makasi mais abini saka Loketo to pese comme Mama Loketo eza insulte te ce qu'on a bino obo benga peut-être Poutine ya koloba que non makolo poussière insulte eza wapi. Insulte eza wapi parce que vous les Congolais là na yebsa bino mikono so que non Congolais, il faut mutu à réfléchir na place na ye. Mama Loketo c'est pas un insulte, c'est juste un surnom moko boy to surnommer vie que no abinaka. Na opes abinaka na ye mingi Loketo. Mutu alaka ba kwiti ba fan na ye que no balola bango Loketo pendant 33 tours. Siko yebisanga. Yo mo so balola nani Loketo pendant 33 tours. Tu peux c'est comment Mama Loketo. Et ça pareil, tu as benga Poutine peut-être makolo poussière. Là, on les a insulte. Alors, Bobi Misanga na lignée wana. Au grand jamais, ti na ndenge so ko zongaka. Nga Mama BBC boyoka même pas dans le bi. Ata imbécile boyoka ngote. Niama boyoka ngote. Zoba boyoka. Donc bon longo na lignée wana. Et dans le quoi nga Mama BBC na za toujours que non la grande famille bo aimer, la grande famille bo partager, la grande famille bo surnommant la grande famille. Surnommant la grande famille parce que je suis tout le temps la grande famille. Bah non ya TikTok bah non ya TikTok surnommant la grande famille. Mama BBC la grande famille, ma grande famille. Surnobenga. C'est pareil ndenge maman na biso kuna sila uka ndenge za kaka tout le temps ko bina avec Loketo na yewana topé c'est combo ya Mama Loketo. Sûrement elle doit être fière de ça parce que abina kanae Loketo yemoko.
C'est comme nga penenge ba surnommé ngai awa balobi ke non maman bébé c'est la grande famille na silika. What is a slogan angeza na munoko eza kaka ma grande famille ba komo benga ma grande famille siko na sali nde mbie to sali yango nde Congolais tozalaka wana to réfléchisaka bozalaka wana te bozala na ba inspiration kaka ya mabe ba inspiration kaka ya oyo ezo sunga te non c'est bozela ke nonga maman bébé c'est na finga sila ukana ofinga ke jamais au grand jamais bato ba finga ye pour ne pas peut-être ko répéter ba insulte oyo bijou alubaka wana oyokanga maman bébé c'est na lubango parce que les références à makasi à côté que non c'est au finga ye ndé loko ba fingilaka ye na salle lango te non je peux pas parce que nazo pesa 2-3 personnes au balandanga respect maman loketo eza insulte maman loketo eza surnom na relaté bino akoloba ke non plus abina mingi loketo on pete ke non na sungie vi ke non na bande obenga mama loketo mama luna benga ke mama loketo bato nyonso bakomi mama loketo a lembisi muke ko bina bomoni yango te bo remarquer yango te na sungi pete botala kaka ta 3 mois 2 mois oyo botala ta avant décembre botala ka bo remarquer ce que azobina yesu loketo bo mona ke no a lembisi muke po nini po na benga ke mama loketo a lembisi yango bo remarquer yango te esi na sungi quelque part loketo nano eza makasi nozo forcer kaka na sungi na ndenge mabete et na continue toujours na kosunga ye botala obino boya ko comprendre que non il ne fallait pas peut-être bana ko matisaka mama loketo na miniature na bana oyo non yango na ye lisusu na bakise esu bino bana obino bolo ba ke non niveau na ye bokyo banda ko cha ete non boko to ko cha il faut to continuer bino boza bato moko ko boya na minute eloko te il faut continuer kaka guerre ndenge bobanda parce que to lobango bato babima balobi ke no bandeko bomoni bitumbo ekende ezala ta bitumba moko loyal ezo sonner et non pas façon bino bomemela ki bisolo bomemela ki makambo lelo mama loketo akomi ko travailler na ba film na ye akomi ko kotisa ba chroniqueur na ye ba chroniqueuse na kati ya ba film ça dit à quoi est-ce que na Congo ndenge zawana ba comédien bazangi ba comédien baza c'est par là vous allez vite comprendre que non zizani encore bobebiseli musala tina ba collègue na ya musala siko azu siko ba chroniqueur abandi ko jouer boko attaquer ba chroniqueur wana ou encore kaka ndenge nga na lobaka na bémission na nga na lobaka non bino bato wana bobebisela yesi la uka bobebisela mama loketo relation na ba comédien ezala pe mie kasi lorsque bino bobebisela relation na ba ndekone ba comédien bino bokende ko jouer kaka sina SB. C'est comme si azo yo kango poto moni azu déjà ba chroniqueur abandi jouer na bango eza problème te mais ce malheureux ya komona ke non na Congo na biso na ba artiste basé belé ya ebele oyo okelela te c'est juste ko yeba ka kovanda na bato lokwa bino pe bonajaka na ba comédien moko basé belé asala ta rétrospection azonga penza na sima atala na période oyo ya banda théâtre basé belé ba comédien ba vandi kutu to bosa na bango okende ko lamusa bango moko et ça bien bino boza bato ko boya te oyo encore ya ko pekisa ya bobo pekisa na bino ya koloba ke no bo banda ko matisa ye na nini na miniature te na bana wana na baza niveau na ete bana wana baza niveau na ye makasi banana eza luna ndenge aza niveau na ye makasi po boluka guerre moko oyo et ça peut-être ata 1 mois sur les réseaux sociaux. Ya eloko kaka mwana lobi ke non aza âge moko na mama na ngai tant muto apesi référence na ke non aza âge moko na mama na ngai c'est-à-dire que non azo pesa ba respect belé parce que aza mama na ye
Et puis bozaki bato moko boye tango luna beta borwana ezaki pe quelque part a interpeller bino ya koloba keno eloko bino wolingo mema sur les réseaux sociaux na ye rando wolingo mema na ye a interpeller bino ya koloba keno celle-là c'est ma maman mais bino bokoma te lelo bokoma kofinga bana bofinga bana bomatisi bango na baminiature boza bato akopekisa bango te bino na bino bomatisa kaka bana yango kaka na baminiature na sila bino boza bato akocomprendre lelo te bocomprendre nini nga kutu nazala na nga conseiller na bino ya liboso nde naza boye nayebaka ngo pour quelque part moko pe nazoka bapela bakwiti nazwaka wana boloba keno baza bafo bakwiti vrai bakwiti oki obengo te ba vrai baza bafonde bao bayaka kobebisela nanisila uka o misala ba vrai baza parce que nga nazoka kutu na bapel pe ya bakwiti mususu peza bengi peza boye avec beaucoup de respect abi maman vraiment maman BBC merci na babilo kolobaka toyebite eza nini peut-être toyebite toza na besoin si la musala na ezala bien biso toza bakutu babakuku tolingaka boyete tolingaka boyete tozoyeba te soki peut-être ata si la koyoka ba conseil babilo kolobaka ekozala bien pour na évolution pe ya musala na ye tozwaka bapelt na ndenge moko ya mabe te bino bokanisi keno bino nyonso ndenge boagisaka ata keno to ya bino bato ya mabe bosunga ye boza ebele bato ata 4-5 baza te oyo bien mpenza baza na souci oyo balandaka mpe mama BBC mpe babengi mpe na privé abi mama BBC olobi eloko moko ya bien soki ata sila alandaka yo ayoka ta bakwiti oyo baobebisele mosala eza na bafo bakuku baobebisele mosala tozwaka bape tolobango na ndenge ya mabe te na oflate bino te quelque part nasungaka omona mpe bato mosusu mama BBC pourquoi ozopesa baconseil tika non il faut kopesa motu conseil parce que tant que tu un bon jour, tant que tu as un yo, ma bende soy bo lobela mutute. Soy bo lobela muteza bien. Soy bo lobela muteza bien. Ma be so ki bo lobela mutute. La grande famille boye me boyoki, la grande famille et comme elle a ngondre likamba. Ba pienga pe kombo, mama BBC la grande famille. Est-ce que na osilika nango non silika nango te parce que et comme slogan nanga moko boy parce que tant on peut si la yaka kaka loketo azobina loketo peut c'est comme maman loketo to fingi te donc vous êtes là prêt toujours na ba idée moko boy ya na éviter so bozoka ba idée na bino wapi la grande famille bino bano ya TikTok botika nga boyoki bosuka penza botika ngai. Vous savez quoi la grande famille toza na film na biso to tala na lobeli ata film te les abakwiti boya parce que bolandaka nga boyoki sango kuna te film na biso niveau ekomeli 12e épisode au total aki les abakwiti na opesa bino information papa Didier comme on est des papa Serge biboma boma oyo abetaka basi aboma mutu siko nga nazomi tu na siko awawa akomaki pasteur Didier ndenge nini toyebisa bino bitumba ata bitumba moko loyal ya koloba keno okangami koto obengi ata ndeko na mama awa namoni awa esimbi te nakenda ngo ndenge ta idée na nga eza boye c'est ça parce que balobi musapi moko etongaka te to loboko moko esokola kelongi te bota niveau ya film auto tala na minute obiso les famille libota les abakwiti papa Didier wana soy papa Didier sous pasteur Didier aboma Diana Makila donc ya beta kabasi siko na minute oyo toyeba te lokwa Daeli déjà pesi position ya koloba keno na lukaka mutu wana bomelanga mama siko yepe ndenge azawana abeta kabasi bon je sais pas eza somo wana bandeko eza somo wana ndenge abetaka mwasi akufi akwei akufi tellement balunani parce que Daeli alobi très bien que non abandeki ko menacer trop abandeki ko agresser mingi donc mobali moko violent peut-être yango wana pe parce que na ndenge bazaki na ba incompréhension na belle vie il fallait peut-être attaquer non asa nini
abeta belle vie ou encore asa la belle vie et là moko amabe parce que ye aza déjà monsieur moko bo abeta kabasi mais abane ko sala ngote abane ko miba aomi batela donc ibo santu moko boy donc eza so monté ya ke non ndenge aboma ndenge abeta mwasi akufa akoma ko banga ko simba mwasi bien akoma ko banga ko beta mwasi na otuna kaka bandeko eza question na otuna parce que na o comprendre te façon Belvia memi biso na film oyo nazo comprendre te façon Belvia sakani na biso na film oyo na o comprendre te na film oyo pasteur Didier façon Belvie abaloli biso na kati ya nzungu penza zo balola biso kwa fufu Psycho question nanga eza la grande famille question nanga eza papa Serge na minute ayebi ke non Daeli aza mwana ya Diana Makila oya beta akoya akufa asala hémorragie interne akufa siko na minute o Daeli aza na kanda wana ya koluka mobali wana oya sala mama na ye mabe oya boma mama na ye Daeli siko na minute aza na barrage wana papa Serge ou encore pasteur Didier a coluka raison tout pour écarter peut-être Daeli ou encore à se dénoncer tout et kozala ndenge nini pona nous sommes tobito solo la pembe relation et ekoki kozala lisusu te parce que ça on dirait maman ça on dirait que non mobali ndo allié soso allié na ba na maki ndebo balobaka te donc allié soso allié na maki comme pour dire que non a minute déjà abomination quelque part parce que Daeli aya kapé kola la wana bon malgré que non ba simba na raté voilà abomination moko déjà za wana ya mokie ce qu'on a dans zotuna pasteur Didier akoboya Daeli ce qui akoboya Daeli il faut luka raison to akoko raison ko luka ya kolobaka ke non moi so ça na bakande belé bota kanenga se comporta qui lorsque décor na miss Kalunga bayaki c'est-à-dire que non ekozale la Daeli problème ya kolobaka non tina no azui mutu wana oyo abomela papa na mama abomela e mama te aozala na kimia te bongo te si nanu soki nanu kaka se retrouve amoni mutu abomela mama na ye aboma mama na ye te aozala na kimia te wana eza susu ya délivrance te c'est que pasteur Didier a se dénoncer ce qui a se dénoncer Daeli a kozonga mutu to Daeli ako sala mabe ou encore ako sala eloko ya bande ko linga a oluka ko sala c'est que pasteur Didier a komi ko bégayer sambela comme d'habitude les abakuiti bon na film biso to tala bon comprendre ngo bon comprendre bota la lèvre bon memi buzoba na théâtre bon memi bo bebisi mais le quoi nzamba nzambe ya juste na bato bino bo bundisaka wana baza na bango ka poser musala ezo kende kitoko mais boke na ngambu na bino bokomi ko tepa bozo tepa ce qu'on a nazo tuna papa Serge ce qui a se dénoncé akoki ko sala boloko parce que akima ya kokima yango famille libota nazo yebisa bino ke non lelo toza isusu na ebele na 13e épisode toki ne komi yebe toki ne ko zela ko yeba ke non papa Serge et papa nani pasteur Didier ami komela pe pasteur ndenge nini je crois ce qui bakangi ye akoloba ce que toyebi te na minute oyo
parce que to yebite nga na oyebisa bino na yebite eloko na koloba na minute oyo eloko nini Bellevue abombeli biso susu na sima likambo oyo papa nani pasteur Didier ami yebi déjà que non a se retrouver na maboko ya mwana ya Diana oyo ya beta aboma a se retrouver na mwana na ye bandeko parfois ils appellent les sons hein bandeko za les sons hein eza les sons hein totika na kosala mabe hein totika na kosala ka mabe hein mabe na mabe eza kitoko te hein parce que un papa pasteur nani to bengi non pasteur Didier te toki na papa Serge ezaki pe accidenté ya ye na nani ezaki accidenté liwa ya Diana ezaki accidenté parce que d'ailleurs apesi précision ya koloba ke non azalaki mobali moko agresaka ye konyokola ye kobetaka donc abetaka ezaki na ba habitude na ye parce que au jour wana nde ezaki ke non mwasi abeti ye mwasi akwei na kokwea wana mutu ebeti na se hémorragie interne et mutu akufi hommage lisusu nani notre maman asali lisusu epa nani epa artiste na biso encore comédien na biso Diana o baloba ke non l'artiste ne meurt jamais yango na to vivre ango epa Bellevue azolakisa yango kaka mpenza aovalorize mpenza tolanda nanu tozongela bandeko pasteur Didier akomi kobegeye Serge. Oui, monsieur Serge. Naïbi était, Namona était. Un monsieur Serge. Oui. Et osant la photo à maman? Bien sûr, j'ai la photo de ma mère. Pasteur, je vous dis sincèrement, Kanda O Nazala Nango, c'était ma mère. Cette dame que vous voyez, mon bali a mema et Naliwa, Nicolas Kobeta, une très jolie femme que vous voyez là. Mutumoko ya katavi na ye wazaki na avenir mulai ya koke kobota lisusu bana mususu lobi to ebitanga kyazala nani mobali moko ya katavi ya mama Diana Makila ozomona Nicolas Kobeta. Et le jour où fandisanga yo zolo bananga makambo ke nzambe nde la vengeance la rétribution eza nzambe. Est-ce que nzamba azomona ndeke monsieur Serge wana tambola kana mokili oyo que atika pasi na mitema ya batu moko boy yango pasteur na linga ete eza eloko ko kana monoko mutu mususu pasteur comment nzambe oyo bino bozote ya mikolo nyonso ke justice vengeance rétribution eza ya ye mais mutu moko boya boma Diana Makila zo circuler na mokili oyo ya nzambe mutu moko boya boma Diana Makila azana ya leza zo lia peta muso azo mera ta muso ya zo bota pana mais atika pasi na mitema ya batu moko bo raisonna kute ke Diana na za famille Diana na za mwana mutu wana za les place azali aluka tata ye ba famille Diana ero ba okandenge nini famille Diana ero ba fara ndenge nini pasteur mutu wana na minute tozolo ba peut-être ausimba ba mbongo na yo sa ba folie quelque part alors que biso ba oyo to souffrir de mitema. Non pasteur, pardon pasteur. To sambela pasteur. Lelo ngai na bongo ni motema oui. Nazo luka na changer la comme mutu mususu oui. Grâce à ma prière, grâce à ma conseil na yo. Mais olimbi sama pasteur. Jonga no mona monsieur Serge wana pasteur bolimbi sanga ezala soit yepe mutune il faut beta manase lo kwa ya Diana Makila soit ngai nde mutu faut mutuna ngeza na se. OK sir. To sambela. To sambela. Seigneur. Alléluia. Bandeko, non. Bravo Nanani, bravo à Daeli,
Daeli a memi yango donc Daeli a kenango kitoko na niveau non bande bomoni na yebite so bino bo remarquer yango Daeli a sali a bete loko dada très sérieuse colère wana donc alakisi colère wana ezobima na elongi ezobima tina kati ya motema aza na bakanda ya motema Daeli azolongola aobimisa yango aoreflecte yango je sais pas soki bino bo remarquer yango na koloba na eti son ke non yango esali ke non pasteur Didier a bégayé pona nini Daeli apesi ye passe moko ya ke non bakande zawa c'est-à-dire que non soki na moni muto abomelaki nga mama na okyo lia ya ta na minu kanda ya Daeli esali belle vie kanda ya Daeli esali que non pasteur Didier a bégayé pour soki Daeli azaki na bakanda wana te donc akomaki quoi lion donc pasteur Didier amoni on dirait lion moko azali boso na ya soki kaka na fait fort ba dévorenga siko pour pasteur Didier a bégayé nenga bégayaki wana il fallait Daeli azala na comportement no bien afficher kanda wana kanda ya Daeli nde sali ke no pasteur Didier a bégayé yango mona ka belle vie ye moko lobi complicité donc a passé eloko boko boya koloba ke yo na minicho kanda onga na pesi yo oloba isute. Donc pasteur Didier s'est retrouvé liboso à Lyon nous moko boye awa ya koloba ke no ba o dévorenga bota niveau sko boya ayebi ko jouete boye bo bandeko les abakwiti boya awa tota filme na bino ko tota filme franchement bandeko Daeli na papa Serge papa Serge j'ai vite compris que non il n'a papa Serge Natina parce que papa Serge pas à la maman il n'a moko ndeko moko komi na commentaire lui papa Serge on a zané sirte yesu dit ba pesi rôle mais donc il y a baby sarakaka bozo ba su rôle total qui awa ya nani awa ba titre les kinzambe boko milanga ngo na commentaire oh papa Girard azemisa kinani Nikita titre nango esu nini nzambela ngai bandeko boko makana ba commentaire kuna makambo ebele ye kaka ndazalaki mutu mabe na kati ya biro wana abeta nani Ronel Bor moko boye moko zolo bakeno ne bakeno hôpital na bakozelo côté ba omona eloko te ngamutu babeti yango to suki wana te bota la filme to utaki kotala ba titre ngo nzambe na ngai film to utaki kotala ça la boniche je crois la boniche tala bagaf papa Serge asala kikuna tala bagaf ndenge ayotinda mwana Nikita nde akene kosala nini bota sous filme total qui ya nani my brother oui my brother ake ko se retrouver muto musala poani po ba gaf na ba passer na donc yeza ba genre na ye kaka papa aviola passage baba ko ino pamba na ba rolo ba pesa kayo aviola Nicolas bikota kota ake ko violer abebisi pe nani bikila soit disant que non moi ça nini zeme kota a se retrouver muto musala bota la siko place donc papa Sergio azaka muto ba gafu papa Sergio mais c'est un bon artiste bravo à papa Sergio franchement papa Sergio a mérité ba applaudissement na biso beta kango kitoko botata awa aza pasteur alati poso ya pasteur alati peso boni pesa o pasteur oyo azaka na komi kitisa pasteur oyo mais soubassement aboma bolanda la grande famille soubassement aboma est-ce
est-ce que na biso nyonso nde tobandaki kotala filme oyo ya Pasteur Didier nde tobandaki yango na premier épisode malbengeli ezalaki na Dieu malili on dirait super nini est-ce que tozalaki ata na idée parce que nga kutu nde na bandeki koloba na nde nayaka na nga kosala ba-analyse na nga ba-promotion na nga na bandeki kotuna nini yango Belleville asi abombeli biso na nsima révélation nini eza na nsima papa ya Pasteur Didier oyo bota likambo ya kabaka to ebimaki lobi mama bebe soza wapi Belleville abomi biso wana bato balobi bato babengi ngai bato batindenga baodinga bia na bano yebisa bino na bia eza eloko moko Belleville asa bombeli biso na nsima Pasteur Didier oyo maintenant na minute oyo tolinga toyeba pe pourquoi aolinga basi basimba ete atikala na eloko wana to amonaka Diana to ndenge nini soki asimbi mwasi bandeko eza nango pe bongo mwasi mususu obomi osimba mwasi mususu omoni pe ka ndoki omoni ka abimeli yo pe boyi soki pe nde yango wana esalaki keno akende komikotisa na kibosali ya Nzambe nga na bino toyebi te tala niveau Belleville akomisaka biso to banda ko réfléchir lokwa ba mike bon mona makambo ngo Poutine et mona lo ba keno Poutine asaka na biso parce que nga mama BBC na minute on a mituna na lo ba keno Pasteur Didier oboya kosimba mwasi amona ka Diana to akoma voiture sans moteur nga pona nga na omona ndira mona ka yeso kekeno wase bandeko bomoni mutu bususu na sa moyi oyo kolinga olongole na mokilité erne non ekokite obanda komona soki pe famille esala ki bikila soki pe famille elobaki ke non oya sali yo boy partout akokene na ndenge ye Pasteur Didier akimaki akundaki Diana te akimaki akokima ndenge azawana akimaki akokima bota siko niveau ya grandeur ya situation ya Pasteur Didier oyo yango na yebisa bino famille libota toza wana esu 13h toke kosimba mitu to dongola misu to ganga soki pa monaka Diana soki asimbi mwasi yango wana boya kosimba mwasi wana eza juste nga moko nde na réfléchir bongo parce que c'est anormal parce que peut-être ndenge amonaka ne mwasi amonaka peut-être soki asimbi mwasi Diana bimeli ye yango esalaki ke nona kimela nano na makolo ya Nzambe yango te la grande famille nga na otuna na nga kaka po toyebi susu te oyo Belleville abombeli biso na nsima wana il faut toyeba pourquoi azoboya kosimba mwasi pour akose dénoncer de 3 pour relation ya ena Daeli toke pai tozonga toke likolo toke tomata tokita pardon relation il faut pas ezala parce que eza abomination bongo te la grande famille eza vraiment abomination relation il faut pas ezala il faut ekufa c'est-à-dire pour ekufa na minute oyo mutu akoluka raison ekozala ye Pasteur Didier Daeli akoluka raison te vu que ye azana bakanda ne nanu et puis bama bakoko na ekuna na banani na ekuna mama kulutu ne se mama leki na ye mama top na nani na koko na ekuna bango ba otala mosolo ezokota c'est-à-dire que no bango ba ozana suspense ba no comprendre te ce que Pasteur Didier a okende sikoyo koyebisa papa Kofi nini papa na ye oyo aza papa na ye spirituel ayebi bagafa sana na Lubumbashi bosomona sikoyo ke ntango na oloba ke non nulle part ailleurs biso toza na Santa Mutombele na Belleville télévision tala ba makambo oyo penza tala ba makambo oyo est-ce que on s'entendait à koloba ke non Belleville oyo nani Daeli oyo aza mwana ya mutu moko boye papa Serge Aboma likolo nango a changé kombo alongwe Serge akomi Didier okoluka ta kombo pe ya Bible te okomi Didier ba aventurier mususu na ba Didier bolimbisa nga so ba abonné na nga ba bisu ba komona mo ba Didier ba bolimbisa noko Poutine ngai kutu te o ngai angani te o Poutine ye wana kuna réveillé ba Didier Poutine a réveillé ba Didier hey Bozolanda la grande famille alors nakangi nanu liso na biso nanu ya nani ya promotion
parce que na minute on a dit que non lelo to ko ganga parce que lobi to ganga ki déjà nga na simbi mutu boy na simbi mutu kaka boyeka na vandi na ota la télévision na bi donc ba beti oyebi na papa Serge ami yebi yende papa Serge est-ce que ata ba lobi que non toza na magie to ngé to yebango tant na ebise bino que non et pas belle vie pour découvrir indice et ça facilité pour découvrir indice et ça facilité takuna memi biso takuna utina biso mais ce que ça qui eza batu misusu bo comprendre déjà et kosi la boy mais pas belle vie yango botika biso to ça na biso choix et pas belle vie to sa famille libota ya sûr franchement. Alors la grande famille n'a pas invité bino isusu to za lebele wana lelo na pourquoi total nini yango isusu Poutine abombeli biso na sima wana na miniti o papa Serge toyebi pete kuna Amina na Anaïs soki bakoyokana Maria oyo donc c'est-à-dire que non na film oyo yepe kuna mama Marie-Hélène mususu ye wana kuna basi ba bengani ye kuna muchopi pe kuna Seigneur Jésus-Christ c'est film oyo mais non siko coquette pa komi ko tinda siko mi cœur ya koloba kenon abipé papa JR Poutine osala biso boye poani sikoyo nani pe muchopi pe muta musala kuna alinga cha libaya Poutine Zabela ngai yango mata obenga ka Poutine boye do a bombarder kaka a bombarder koto boki a bombarder koto bozongi a bombarder to obika neni muchopi muto musala ye pas ngo cha libaya est-ce que vous imaginez koketa okotisa Miker lingaye siko Miker yanga ni kane to bandoko vanda na mama Marie-Hélène bandeko et ça les maca je vous dis au moins la bwepé nani coquette pas qui ko convaincre pe Miker yanga ni azana conscience coquette quand ndaza mulekelai Miker ya batoza na conscience mais ce que total la plus ya mutu ya coquette azolobela ya azokotise ba esprit akondima to koboye est-ce que papa JR ango pasa chaeka acheka ko nzambe na ngai Poutine non pardon Miker akobunda na muchopi parce que muchopi pas zongo cha ni libaya kuna voilà nakangi na parenthèse wana mais na ko souhaiter peut-être na ko souhaiter kaka keno Anaïs na Amina bayokana ba mapasa tala mutu libanda yeko kabula famille Maria munoko pe lali wana mutu abima azoyebisa penza batu boya ndongoli penza miso abike no bino batu wana bofingela kanga mama ata bobenginga nakoya na ngai te po bofinga kaye ngana za produit fabriqué par Belvie nakoya tana ba courage toyokaka bofingaka toyokaka tomonaka tolobaka eloko te mais soki bokomi bafilme na bino bobenga boyeba nakoya na ngai te surtout soki boyebi eloko bofingelaka nga mama nakoya na ngai te nozala nga hypocrite na bino te na lobi Maria wana bomeka te yapesa position na mama na ye bien bofingaka ye toyokaka alelisanga jour wana ye bofingaka ye toyokaka bino okasi toyokaka te toyokaka tomonaka c'est beaucoup de films bon ben nga été pour na koya te si tu place boyebi ka bofingela nga mama je suis naza produit munoko wana tanenga panzi batu kuna tanenga panzi famille ya batu tanenga panzi famille ya batu Maria o alors attendons voir pe décor pas opé sa famille a opé sa conseil kotoyo mais ça na moi nzoto mike moko boye pas aussi c'est mayeli Poutine paysan ndenge azomema biso allez nakangi parenthèse toni atasiko toleka nazwa bina ta quelques 2 minutes pona bato na sina tie bango na miniature tomoni mama Loketo tomoni Davina aza millionnaire te milliardaire et memi makambo et memi problème toke pa Luna pa mi bengaka millionnaire elo moko bongo Luna mi benga pe millionnaire elo mo bongo si je me trompe pas tomoni pe Linda Cote fille moko trop simple
trop simple penza linda. Am tout moko aluka midi à 14 donc na éviter façon ko définir la personne de Linda. Na observer jusque là na observer na koyaka ko décortiquer mais na ba live na TikTok tu sens que on a penza azam film bon. Vous savez sur les réseaux sociaux batu ba yaka na buzo ba pona lo bébélé bon jusque là non mon epena fille moko posé très poli na ba life na ye ko sekana batu tu sens que non azane problématique ité mais mokili kaka alors to moni pende ko na biso lisusu to moni pe sumo na biso Gatsby au semaine passée pe amataki miniature ya koloba ke non bango siko ba kwitiku ba pesa siko Linda kombo ya nani ya Ndika. Gatsby ba pesa e kombo nini kombo ya Gatsby échappé nga boko melanga ka na commentaire botala mwana ka loko a Linda aussi là ou encore maman na bino abenga Linda ça donc kobenga même pas Linda c'était sa première fille nga moko elekelanga lelo na omona Linda zo jouer na Belle Vie télévision. Et les kelanga na sens ni na olobela na sens que non niveau oya bimisela ka biso Linda to ndimaka te ya koloba ke no ba aoki ko se séparer na mwana wana lelo bo pesa e kombo ya Ndika oya zalaka première fille lelo bo pesa e kombo ya Ndika. So c'est aujourd'hui pe bo comprendre que non il faut pas ko tia na miniature na sila bo kitisa été bokitisa bango te bokitisa ete ngai te on ko sala analyse on ko sala émission oyo quoi na olinga kana sunga bino bo continuer kaka bino boza bato ko arrêter te bino boza bato ko arrêter te vous devez continuer à komatisa minya ya komatisa bango minya na mama bino bino boza bato moko ko continuer ko zwa bango penza bozui penza ba ba répondre ki ba bi que nous za ba chaîne na biso to ko tshelo ko bo bo sala ngo bo matisa penza bozwa penza Linda bozwa penza nani Davina bozwa Luna bozwa Gatsby bozwa ba misu pe banani bo bakisela ngala po ye aza mama a beba na kana bana pe bo matisela nga ba kombo na bango kuna botala nanu kaka photo o na che awa ye moko mama Loketo Davina donc bano nyonso oyo ya banda théâtre bano babotamité. Vous savez lorsque nous sommes l'émission on a choqué penza bino na sens que non sans akibomoto ezonga bino bano nyonso ne bazana 4A babotamate si la banda théâtre. Donc bino bozanga ki ata kozala ta na sens ya réflexion ta ya ko kanisa ta muke ya koloba ke non bano tokyo matisa bango te na miniature na mama na mère na on peut ça bino exemple mon quoi muke bo comprendre nga mama BBC boyebi nani oyo c'est qui na benge kombo nini chers collègues na CG na niveau moko boya kozwa ka chers collègues na chaye wana na zwa pe Poutine na mami kaye wana na matisi pe miniature ndenge na CG naka yango omona kutu jamais soko moni peut-être tangu bazala mais depuis chers collègues bambwa kela mata kita bandeko na liboma te pe na banda pe liboma ngote ya kozwa penza ye chers collègues na zwina Poutine na chewana mutu abenga mama mutu aloba ke no yenda bimisanga mutu apesa ba éloge nyonso alobi ba éloge nyonso ya koloba ke no onde mais aujourd'hui tu viens ozo finga ozo linga ko minimiser o longole on dirait ce pe mutu nini yango na ka mokili ezaka mabe Skonga na zoye na mamike wana na zoape Poutine na mamike wana na bandi liboma soki pasa yibi bebe bino makolo to yebite po bozala ka donc bomoni ekirika ya batu mabe umela te boyebi yango
Et qui donc ezaka ka moment moko muke baloba ke non ba courte jour moko boye bo salika eloko moko boye papa on bo bo alerter monde bo mokili encore communauté na buzoba moko boye bo suki nango wapi inspiration ya kimutema mabe e sukaka e kendaka mulaite e sukaka ya wana na loba toujours na émission nanga ke no bandeko tozalaka souple ya kosala mabe ou bien kokanela mutu okokanela mutu bokaneli mutu boye pa ozo planifier ozo planifier olemba parce que osala ngo na mutema mabe. C'est pareil lisusu na exemple na okyo loba keno loko bandoki ne bazana ba changer ka pe ba stratégie bandoki ba changer ka ba stratégie siko po tangu ya zo plus azo changer ba stratégie c'est parce que azo joyoté ce qu'on est azo joyoté c'est-à-dire que no yo pe ko bakaka na prière ti akolemba ko vanda ko libérer yo atiki abosani yo olali pe na ndoto boye olali pe na butu boye moni peza keno mutu ana zo salo mabe aye penza abengani yo na kati ya ndako soki aza ndeko no soki aza abengani yo alobi na lingi suko mono te par là tu vas vite comprendre que non spirituellement ba okoka ngai sute ba bengani nga. C'est-à-dire que non eloko nyonso ya mabe ezalaka na suka nango. Botala ndenge na minute tellement ba plan na bino botala kaka tant bazoki ya kokende Lubumbashi na bokomi kosala ba gagi moko boya ko bwakela batu bosuki nango wapi bokatani nango isusu il fallait bo continuer ko bwakela batu ya ba BBL bozonga boye mabe bosala boye mabe bokatani isunde il fallait bo continuer na inspiration na bino wana. Tout ça est la kisake non bo bande ko sala ngo ya kimutema mabe bokatani na inspiration. Bokatani na inspiration. Bokatani na inspiration. Bitume comme loyalité. Ba papa masumu ngani ba finga miawa, ba papa masasi ba finga miawa. Bota nanu bolongwe kune pa bo toucher na ba tout. Bana oyo bakobenga ba papa elombe bakobenga peut-être bakobenga ba papa masumu wana ba masasi wana bakobenga bango banani bakoko. Donc bo toucher donc c'est-à-dire que non bino bozui bo baby si encore na ye moko sila a baby si relation na ba génération nyonso génération ya ba papa ya ba kulutu na ye génération na ye génération ya bana o ya ba leki nanu mususu et puis na génération ya bana o ya okobota donc na lo bananga vérité donc génération tout si la bebani na bango génération tout bino bosali ke no abebana génération totale non génération peut-être au ba keno neti ya ba maman bomengo ya parce que maman bomengo ya loba aboya na ya lobi keno ngakutu ba benga nga ite belvi anga nazo kufela ka baba akufela ka ba ber pona mutu moko papa nani pasteur de la foi tango aboya ko jouer na ngambu nyonso mais ce totali belvi na invitation pasteur de la foi belvi a se présenter ka moko ayate. Mais na minute au pasteur de la foi je sur na Belleville télévision te pour nini Belleville ala le libère pour ceux qui peut pasteur de la foi aloba ke non que ne ko jouer na on jouer ka ke pas Belleville et pas nani et pas maman loketo na jouer du sous-souté vu que non na benga ki bango Belleville a mi kitisi on a mi kitisi c'est-à-dire que non on va do jouer pas et ngo mais ma polémique loko aza mosali ya nzambe alobi kaka ke non na ngambu nyonso mibale na okene koto na okene te koto pe na okene te comme pour dire que non lelo to oloba ke non Belleville alalela na ikaka ber pona mutu moko sko soki otali nani mama loketo abebani na génération nyonso génération o ya kuta ya ba papa génération ya ba yaya na ye génération ya génération na ye moko génération ya baleki na ye ti akiti na génération ya bana o ya koki obota bota à niveau et je te ka ko interpeller binouti parce que oyo eza génération ya bana o ya boti bana baza a eza génération bana o ya boti a baza ka soki na kosi boko mama bebe sokosi génération ya ba papa ya ba mama bomengo abeba na batu misusu kuna parce que totali ba papa masumu ba fingama tokiti ba masasi tokiti susu banani
na série peut-être ya ba Mindondo peut paraître que azaka pe la problème na Mindondo je sais pas pauvre la pauvre donc na génération na ya yemoko génération na yemoko abebana na bandeko mususu ba master po ba irsil pechanga na baza ba leki pe pa na etoke pa itozonga ba irsil pechanga baza ba leki na abebana na bango ti ayepe ko banda ko bebana na bana oya boti parce que bana oya boti bango yo c'est-à-dire que non na bakoko parce que ndenge zana bana o neti awa luna boti akomi mama davina mama c'est-à-dire na minute oye mama loketo koko etikali abebana pe na bakoko nde kuna tozo kende siko c'est par là vous allez vite comprendre que non vous abatouté bosungi ndeko na bino oyo te ye wana akomi ko jouer na ba chroniqueur ba comédien bazangi te base belé na ina wana base belé basisi na osunga nga bino na conseil na osunga bino na conseil ko za un jour e mama bebe sa bande ko loba po biso ba mususu zaka olobaka mama na ya fils d'ici na conseil bino ngaza mama na conseiller de bomoninga ya siko botala na minute génération ya bana na ye abebani pe na bango botala tabino et puis bana nyonso ne baza bana moko pe batanga bazo éducation ya bien abebani na bango c'est-à-dire na bakoko pe ko bebana na bango siko tolo banini soki yo génération nyonso bebani na bato carrière no kaka YouTube kaka la grande famille tokutani bon aimer beau partager tous à wana na pourquoi pour na film na biso 13e épisode na Bellevue Télévision. Je vous aime, bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.